Coucou, coucou la famille, bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte trop bien. Coucou la famille, bon déjeuner de ce matin. Voilà. Coucou, bonjour à tout le monde. Bon déjeuner. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Les gens, joyeux Noël. Voilà. Joyeux Noël, bande konangai. Bon déjeuner de ce matin. Voilà, ningana. Donc, comme déjà la période de la fête, l'autre déjà mercredi. Voilà. Donc, tout ça déjà bling bling, hein. Voilà, joyeux Noël. Bon déjeuner de ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Voilà. Un instant. Je me porte trop bien. Trop bien. Voilà. Oui, ça va un bon déjeuner, hein. Voilà. C'est pas que, hein, on doit être carré, hein. Donc, fermé là. Comme les gens disent, il faut vraiment... Non, c'est le matin, hein. Voilà. Ce n'est pas une émission là classique. Non. Tout ça na TV, ce qui TV 5T. Shalom, ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel. Bisika bizubino, shalom. Voilà, et puis en tout cas, ceux qui Dieu fait grâce à l'obi, toyan émission moko, ezo yinda na kati à Londres, awa, précisément à London East, précisément, je crois, pe, église en fait en Dagenham. Donc, bateau bayebi à Londres, tout nasi la pessimino mo annonce, lobby, en tout cas, ceux qui nous ont sungi biso, so lobby vendredi, vraiment, il y a minene, et quoi, il y a une église, awa, ils ont ça la passe, en tout cas, bah, homme de Dieu, faut que la vérité, si réellement l'enfer existe. Parce que bilo moko bo banga kalifelote. Kabo bangi sa biso bandimi, non. Il faut que la vérité, bande ça très grave, cette situation. Vraiment, et puis si passe na mawa. Toko ya nango, topesi pe ba yenge na bande kona msa bundu dia Congo na église ya MPV ya Longo. Boboto bondeko na ba oya biso église catholique, salam alaikum na ba musulman. Pourquoi pas toute tendance confondue? Vraiment au bolinga kala danoise, likez mission, partagez vraiment mission oyo. Bo likez yango makasi bo partager et kozala bien bambote kei na ba témoin de Jéhovah et kei pe na ba banani oyo comment on dit bandeko na biso ya armée d'Isali ya bima vraiment bambote na bino nyonso tout ba voilà ba danois na ba danoise na katia sous les baobas vraiment bo zobakiti bo vanda bolanda makambo na bokebi nyonso ezali nazopesa bino ndenge nini eza ko dérouler situation ekomi ndenge nini oyo ya Pamela vraiment na kati ya Cameroun qui est silence total na ba réseaux sociaux, silence total na kota famille. Vraiment bandeko nanga yango wana bandeko na zwaki mwa kokoso muke na kote ya ndeko moko buya famille na ye alingaka ya kobimisa mwa misisa, alingaka ya kotia kimotema ya mabe na kati ya makambo yo ndeko na ye avandi na kati ya Belgique. Vraiment epesaki nga mwa bolembu ya kolobela bino su makambo yo. Mais bandeko na ngai molimo ya Pamela eza ko réclamer ba lobela ye, ba molimo ya Pamela eza ko réclamer que azali ndeko na biso congolaise tokoyi ko bwaka yete, il faut to lobela ye ti mukolo molinini na ye comment on dit nzoto na ye ekozonga na mabele. Voilà ndenge to salaki ya Alexandra. Alors bandeko na ngai kaka na kotiela bino ba audio nga na koloba na nga vraiment mingi te, mais to sala moi récapitulatif na tiela bino ba audio bolanda ekomi na niveau nini na kati ya Cameroun. Est-ce que korango ekoya kaka? Est-ce que mobali ya ye bakanga ye te nyoso tozo lobela ngo kana kati awa yango to yebisa bino bokeba na mibali ya étranger.
bokeba na bino, bokeba. Ngana kobetelaka bino kasete, bokeba. Bango nyonso baza mabete. Exception ezangi te biso pe bana biso. Bino bongo boye binga nazali mère de 7 enfants, 7 papa. Donc bana nanga pe misu babali bikolo mususu mais tole bakaki to bangaka surtout ba africain yaya biso moko bande konanga na bisa bino biso moko ba congolais obozomona na sambela na fille moko boye azalaki Kenyan awa na UK abala congolais akoma koloba lingala bamemi na Congo bino mo boyebi ka ba congolais nde bazalaka balinga toujours ba makangu na kati ya Congo biso mo kutu basi na bango bazulaka biso ba makangu siko Kenyan wana ba deja ba famille ya mobali deja bazomona kaka abali Kenyan Kenyan kutu a s'intégrer bande konanga na lingala komi kolobango boko kela eta mawate bande ko bachela Kenyan wana poison. Histoire na obetela bino, ça fait même 8 ans passés. Bachela ye poison na kati ya Congo. Soki na bambanda ye, soki na famille ya mobali ye, bapesa ye poison. Azonga na yuke mbangu nzoto mobimbe beba, bima biloko, nini. Azwa traitement même pendant 2 ans, 3 ans. Akomi na maladie. Pona nini? Soka balaki ndeko na ya Kenyan so baloba. Kenyan. Est-ce que alinga ki askoma na situation wana? Mabeza kaka na baikolo mususu te. Mais mabeza na biso bafricain. Race noire. Race moko ya incompréhension. Race moko ya jalousie. Race moko ya sous-développement. Race moko ya compliqué. C'est triste pour la race na biso. Tozo ko valoriser yango te. Ko pesa yango ba valeur na yango. Tozo ko maka ba aliéné mental na makambo etali religion. Pas même na ko croire Dieu. Tozo croire même Nzambe te. Tozo croire même Jésus-Christ te. Tozo croire même Allah te. Tozo croire même Mohamed te. Tozo croire même Simon Kimbangu te. Mais tozo croire na religion. Tokomi ba aliéné moko mental. Et loko mukebo mutakomi balobela Simon Kimbangu bakomi ko komisa ba Simon Kimbangu ba propriété privée na bino ba kiangani ba propriété privée na bino bokomi ko komisa je ne sais pas papa molimo na yo propriété privée na yo bandeko na koyela bio na UK awa pasteur pasteur boko kana kombo na ye osala somo bandeko eza pasi compliqué. Voilà donc bo zala kaka na bonzambe avant kobala ndeko Pamela bandeko na ngai azali mwana mwasi oyo to bandela mo muke récapitulation na tchela bino azali mwana mwasi oyo azalaki na ye na ma sœur aponaki azala religieuse azaki na Italie kuna nzamba pambolaki auti bandundu Kinshasa Italie akomi kuna ndeka ezalaka ye na Belgique bapesi bakotie moral ke atikala abwaka ne na Belgique alongwa na ye ma sœur ye pe alongwaki abwaki na ye bwakaki ndeka ba procédure ezalaka ba reje banini nzamba ekopambola ye azwi bukanda na ya ba réfugié penza oya kitoko mutu nyonso to alingaka azwa azwi yango na Belgique kaka na parcours na ye wana akutani na mwana mobali na kombo ya Wilfred azali Camerounais mwana mobali wana balingani na mwana mobali oyo na kombo ya Wilfred ye wana mwana mobali wana balingani na ye wana mwana mobali wana tangu balingani aye kokoma na zemi ya mwana na ye liboso
komi na zemi ya mwana liboso bandeko na ngai esali ke aboti pe mwana na ye mwana pe ye wana mwana kitoko sourire mwana penza kitoko makasi. Alors bakabwanaki na mobali mobandeki pe kofanda ndako mona mobali te ezalaki libala te ezalaki kaka copain copine mobali kaka ndenge bazalaka wana akei kolinga lisusu mwana mwasi musu ya Camerounaise oyo akomaki kofanda na ye ndako moko ye komaki lokola baboyanaki mais lokola ezalaki kaka papa azwa kotalaka mwana aka ndenge ezalaki mwasi mpenza azalaki na bolingo ne makasi il paraîtrait pas lobaki ye aobota na ye na batata ne ebele te lokola biso bandeko ya mwana biso ba oyo toboti na biso batata ebele tosali toéchappe na liwa ye alingaki obeta tata bo moko. Alors ntango mpe aye kozwa zemi mosusu mobali aboyaki il paraîtrait ezalaki zemi ya bamapasa. Alors mobali aboyaki asali tu amemie na Cameroun bakomi kuna abomi ye tango abomi ye abwaki ye na poubelle abomi ye atumbi ye. Alors elongi penza ezaki ya kotumbama vraiment nzoto koto oyo nyonso ndeko na makolo etumbamaki te ndeko na minitio na oyebisa bino ndeko na ye ya mobali ya liboso aza na kati ya Cameroun bokolanda yango na baaudio oyo euti na Cameroun. Ndeko na ye ya mobali aza na kati ya Cameroun atalaki eka na makolo alobi oyo ezali ndeko na biso ndeko na ye penza confirmé mais bazolinga basala examen ya ADN lokwa ndeko na ye aza wana basala ye ADN pona bayeba réellement bandeko procédure ezalaka mulai makasi procédure oyo eza mulai makasi bandeko yango linga ozala kaka ozwa problème toboyi tolingi ba problème te mais soki problème eye ezwa yoka na kati ya mboka na o Congo ou bien ezwa na kati ya mboka oyo ozo résider na ba mboka ba paya wana ezalaka mbutu même kuto kei na o kaka vacances na mboka moko boye liwe ekuti okuna ezalaka toujours mbutu surtout na modèle ya kufaki ba identifier est-ce que ça y est les musu pesa na moi si musu ya Camerounaise donc vraiment mais entraîne na ye elakisaki ke eza ye akotaki kuna akomaki je crois le premier lelo tokomi da décembre mikolo ezokende ezalaki na octobre makambo oyo bandeko na nga akomaki le octobre mobali ne akotaki avant octobre na septembre mobali wana ye kobima le 5 octobre bamonaki entrée mobali na aéroport bamoni pe sorti na ye alors sikoyo pe ye bamoni pe entrée na ye bokoyoka bandeko na ngai corps ya Pamela eza intact aza na ye basali na bango ye opération te balongola ye wana bazemi na ye nyonso bakamu na ye aza nango na kati ya nzoto na ye. Alors bandeko na nga bolanda batu oyo bazali wana sur place donc eya butu eya moi papa na biso azopesa biso information aza wana donc soki papa oyo te bandeko ya Pamela bofungola matoi surtout boza na Belgique oza na Belgique mama motema mabe oza na Belgique fongola matoi na yo soki papa oyo te lelo mbele Pamela bakunda ye déjà mbele bakunda ye déjà ye bango parce que corps ya Pamela tango bazwaki yango bayebaki na bango te ke azali congolaise bamoni yango kaka bo corps ya mutu batali basali constat bamoni kaziki na elongi bo balinge balekisa yango parce que eza parce que otiango na bamorgue kobombaka yango bino bo boyebi toza na poto te basalaka investigation balingali na moso après une semaine bakundi na bango yango parce que avant ba détecter corps wana et ça là qui à peu près une semaine donc après sous une semaine ba nga ba kunda na bango mais grâce ya média tango to telemeli makambo oyo matondo to pese bambo tebele tango bandeko na moko ba leki na média ba telemeli makambo biso to lobi et comité na Cameroun nde papa na biso ko ba meto za na corps moko awa ba bwakaki heureusement ye pas aki na ville wana ye pas a président ba congolais to lobi kende ko signaler mbangu corps wana ko ozala ya Pamela to ko zwa photo ya Pamela ba ke suki bakangaki ye bandeko na ngai bino mo boyebi so na luki yango to mona ngo ndenge Pamela kendeki nde ba ye ko découvrir que wana ezaki déjà ye ba indice
eye kolakisa na ndenge akotaki na bamprinte na ye je crois yango pe elakisaki. Voilà, parce que ça date de longtemps, hein. Voilà, yango. Yo penza, faut préparer bémission te. Makambo muso ezalaka, okanaki olobango te. Mbala moko sa nini, olobi kaka. Voilà, bana au moins dia ba photo mo eza ya bango. Voilà, bande konanga. Donc, c'est un peu ça. Yango na oche la bino ba audio awa, na ngai kana zong sa bino na idée. Ya oche la bino mwa video na ye. Il faut ezala na efasa ngo te. Bon mona quand même. Ndeni mwana mobali mwasi azaki ne sengo. Ya kokene na Cameroun. Kokutana na mobali na yazala kuna bengisaki akosaki eke. Yaka tokene na Cameroun. Okende kokutana na famille na ngai. Kokutana na bango. Bamona yo. Mais abondela mwasi ba audio pe bima boyoka ke alongola zemi wana. Mwasi aboyaki. Ndeko na biso aboyaki kolongola zemi. Yango nde ememie na liwa. Soki andimaki kolongola zemi wana. Mbele lelo azana bomoi. Mais alingaki le msusu akota lola te. Parce que alongoli zemi. Lola pe lobi lisuma munene ezate. Lisuma muke ezate. Yepena mobali wana bande kovanda na bango na ekobo. Vous comprendre? Bamsu balobaka na olongola zemi te parce que boye. Octobre na compétit là ba octobre Zambe. Na olongola zemi te parce que mais mobali yango zo bota na ye ozovanda na ye na ekobo. Ce qui est encore grave bande kunangai. Zomona balobi fuyez l'épidicité. Yo wana olobi da rolongola zemi te mais ovandi na ekobo. Bon, bandeko le temps passe vite. Natchela bino ba audio bo like vidéo bo partager, bo like bo partager, like partager. Normalement dans cette émission oyo pas avec vraiment force hein parce que depuis ndeko na ye na Belgique m'a parlé, m'a insulté. Nazarasu na courage ya kosa l'émission oyote. Voilà quoi. Mais comme batu basengaki, comme pe kuna na douala, l'information eza yango na oye la bino, na oche la binongo. Botala. Oezani. Oeza premier jour. Nanga passé un message on a pour komaki na nga matanga ko kokate. Johnny ayoka. Allô? Bande oeza ya kala. Ngai na tala soki yango. Voilà. Botala yeyo jour akendeki. Ndeko mwasi yeyo pona rappel jour akendeki azozo avion basiso kanga esuki pona akende kokutana na mobali na ye na Cameroun. Mobali na ya mikendelaki deja. Azobenga mobali omoni ndenge nini suki oyo eza kitoko. Eske ba famille na oba osepela mobali alobi aza kuna te. Alobi yaka kaka. Suki yango na osala nango nini. Chelanga mbongo di. Mobali azosenga yeba mbongo. Acha mbongo. Tala mwana mwasi penza. Bande koliwa toyebaka yango te to milengele malamu. Nzambi toyebi mokolo te. Nzambi toyebi pe ngonga te. Voilà. Après quelque temps, vidéo oyonde eyaki ko identifier esungaki quelque temps toyo kokuta Pamela yeyo o photo. Yeyo na kati ya poubelle. Regardez-vous parler, les autres vont venir voir. C'est à la finance là-bas. Pamela yeyo wana botala e bien na kati ya poubelle. Voilà. Bande konanga nyonso tout au nom de l'amour. Ok. Alors bande konanga yaya na ya mobali propre mama mo tata moko azali siko na kati ya Cameroun. Azali na kati ya Cameroun azali sikoyo kolanda procédure pona
bazongisa Pamela na Belgique. Et kozala pe bien tam sou ye accompagner pe corps. Soki bakopesa ye pe visa et kosala bien accompagner corps lokola ambassadeur pe azotala makambo azolandela yango lisu sur lisu. En tout cas soki ba congolais ba telemaki te, en particulier notre papa ici, mais le corps ya Pamela ba kunda yango déjà binomo bomoni été ezalaki bazaki na besoin ko bomba ngote basali constat ba moni mutute allez mais ba telemaki yango ba ke ko trouver ba police ba lobi corps ba lokotaki bo bomba yango toyoki ke Congolaise moko akotaki awa bizatala photo yango suki déjà o bakangaki na mutu elakisaki ke ezalaki Pamela. Voilà, bandeko nangai, un peu la situation. Alors, tokende, bandeko. Toyoka ba audio. Voilà. Toyoka ba audio oyo, na bokebi nyonso. Et bongo, voilà, ba audio ngo pesa mwa mulai. Bolanda ngo na bokebi nyonso, na tikeli bino ba audio boyoka. Entre tanga pe na mela mwa ti nangai, voilà. Je ne vois même pas de commentaires à faire dans ba audio. Pour vous dire justement, Bolanda, situation est commis wapi. S'il te plaît, maman la danois, j'ai oublié un élément là. Oh, bandako tourne la fois passée que ce que bafongo là qui est boumou, oh babimisa qui bana. Non, on n'a pas ouvert. Ça, c'est Wanizaba Radio Trottoir. Pamela, elle est intacte. Voilà tout ce que je peux te dire. Merci et bonne soirée. Selon le conseil d'avocat. Boyoka. Avocat peut se conseiller pour que Makambouana ait qu'un demande. Il faut que la famille amérocha mbongo. Parce qu'il est un peu difficile pour que l'État camerounais a libéré le corps, ce qui va salir toxicité. Donc, Yangwana Azali Kosenga, Baluka Bambongo pour que Basala toxi. Mais déjà, je crois très bien. Bako saisir la justice pour que la justice à Cameroun a saisi Interpol déjà. Parce que nous avons déjà beaucoup avancé pour que va interpeller les messieurs en question. Donc voilà un peu la situation. Mais Mbongo, Yakosala Batupsi, Ibazali Kosenga, Mbongo et Belé Awawa Nakatia, Douala, Cameroun. Vraiment, Mbongo est à moi, mingi. Ce n'est pas vraiment un petit café au restaurant ou un chocolat. Donc vraiment, ça coûte. Vraiment, je ne sais pas. Donc voilà un peu là où nous sommes arrêtés pour le moment. Pour que ceux qui vont salir l'autopsie, là maintenant, les cas camerounais, ils peuvent faire ce qu'on appelle ou se mêler les corriger papa il faut corriger nandenga ya écrit eza autopsie ADN, OK, examen ADN. Mais il faut d'abord, selon ça, c'est le conseil d'avocat oyo a tu peux s'habituer tant que bimi na katia PJ. Voilà un peu. Voilà l'ensemble maman la danoise ba information oyo na kuri ko pesa yo. Et na ba après-midi à 18h bazivoli na bango bazongi na katia capitale politique oyo ya Yaoundé Cameroun ensemble avec la conseillère parce que ndeko wana kuna azali ko résider na katia Yaoundé à côté de l'ambassade. Une fois de plus, merci, portez-vous bien et bonne nuit. Bonsoir maman la danoise. J'espère que Nangolu et Tanzambé ozali malam. Mingi Koloba ezalité. Je reviens encore sur la situation de Pamela. Pour l'information fraîche que nous avons ici, en ces jours, le frère de Pamela, le frère biologique de Pamela, Oyavwani Nakishasa, il est avec nous ici au Cameroun. A commencé depuis vendredi la semaine passée. Frère biologique, Lelo Bayaki na Douala pour venir vivre de face ou bien comme mon accord pour confirmer si c'est effectivement si sa sœur. Bakomaki Awawa en compagnie avec la première conseillère de l'ambassade.
ainsi que lui-même, M. Oku, et le représentant de l'ambassade de liaison de Douala, ainsi que d'autres compatriotes. Donc, nous avons d'abord la direction comme Ezali police judiciaire. On s'est dirigé vers la police judiciaire et la police judiciaire nous a donné les éléments. Nous sommes partis à la morgue. Les frères Oku a regardé bien le corps, arriva à la morgue. Corps Bafouliango très bien, nous avons regardé. Le frère a l'élite sur place parce que il a reconnu sa sœur très bien, que celle-ci, c'est ma sœur. Surtout Namisapi Yamakolo na Yamaboko. Voilà. Elle a reconnu sa sœur. Elle a beaucoup parlé même devant le corps, Nakatia morgue, accompagné avec de pleurs. Voilà ce que nous avons vécu, que nous avons vaincu cet après-midi. C'était autour de 15h30 comme ça là. Donc, le Lotozali, le 12 décembre 2024. Oui, le 12 décembre. De mon frère, Oku, Ayakomona, Ser Naye, Alali, Nakatia Morgue, il y a hôpital à Kentini, à Douala, Cameroun. Et nous étions accompagnés aussi parce que je crois qu'il était mandaté à avoir un avocat. Donc, à Bazu, avocat, ils ont ouvert le dossier pour que Makambo Ekende, Malembe, et pour que Batu, Oyo Bayebi Makambo ne Tambolaka, Batambu Sayango. Voilà. Bandeko Bolandi na boke binyonso, grand frère naye, azali kuna, pona benda elongi, ezalaki etumba mapenza, méconnaissable côté elongi, suki kaka, nde bakangaki ye, mais elongi méconnaissable, a maboko naye makolo eza intact, a reconnaître ndeko naye, na maboko, na makolo, botala kabilo, maboko abana na bino, Bamakolo abana na bino botala kana ya bandeko na bino, on ne sait jamais bandeko na ngai, on ne sait jamais. Voilà donc tozo continuer et si l'ité ne quittez pas, continuez à liker bon motiver nga pour nana continuer ko yela bino be information parce que ku bandeko na ya Belgique kadia mpemba ko sakana te. Donc aligner formation bimate ndenga zana yebi ne ko tuteke grand frère ya Pamela propre na minute azana Douala aoyo kangota musuka atanga ko mon émission o kotala ngote yo zana permission kotala émission te yo kaka ba information place yo ozwa ozo bila wana wapi tokei to continuer bande ko zana ba audio zebele. Bonjour papa nanga, bonjour, en tout cas j'espère que ça bien, bonne année, joyeux Noël, vraiment Nzambe apambola yo, Nzambe amona yo, akokisa posa motema na yo, na libota mobimba, na ndenge vraiment, ozozwa makambo ya cœur, ndenge pozo soutenir, bandeko ya Pamela propre, il y a même père, même mère, et saninga, et sengo, makasi, voilà, ndenge, grand frère na ya komi. En tout cas, makambo kozwa tournir mosusu au lieu ba yo karangona musika. Na yo ki ba audio, en tout cas, na moni ke procédure ezokende nango bien, mais bango ba Camerounais vraiment papa na niveau bazolo bake avant basala nini ba examen ndenge lobaki wana il faut mbongo ebele nga nazo comprendre bango te parce que ezali criminel, eza crime, eza ke ba bomiye ko boma na mutu na bango, il fallait l'état azwa makambo wana en charge, soit l'état congolais azwango en charge, mais ce qui est en charge à famille et kozala peka pas si bon na yebi ndenge famille na bango ba possibilité na bango te, mais ndenge ndeko na mobali akomi sur place, j'espère que ye moko ako vivre ango et puis ekozala ekokende malamu. Donc question yango ya ndenge wana, mais jusqu'à présent papa boyoki suite ya mobali na été, donc mobali yango gouvernement belge
apesi suite moko te na gouvernement ya ndenge bozokende pa ba OPJ wana bayeba quand même sort ya ye mobali awa na Belgique aza na ye kaka à l'aise azotambola na ye ou bien quand même suite moko ezali ke ye pe bazolandela ye ndenge suite à suka ezalaki ke bako extrade ye kuna akende kosamba na Cameroun suite yango ekomi na niveau nini est-ce que état camerounais azaka kotenir ke mobali wana azwa ye ou bien akozalaka juge na Belgique ou bien affaire yango ekolalaka bongo parce que sinon te mobali wana aza vraiment mutu moko aza criminel il faut azala juger sévèrement et puni hein? Voilà donc merci na ndenge ochenga au courant voilà et puis ezosala bien ndenge ozochenga au courant comme ça parce que communauté congolaise bakolinga pe bayeba pe suite eza ndenge nini parce que koto yo calme ekoti makasi penza ezosala bien te comme si aza un peu négligé mais comme tu nous as dit que procédure ezokende nango bien motema nanga vraiment esepeli parce que nazalaki pe na inquiétude makasi ya koloba ke suite ya Pamela ekomi ndenge nini nazo répondre yo nazo tambola tamso koyoka moi essoufflement parce que na otambola na okende mwa mbangu na bimi mwa retard na ndako vraiment to sololi pesa ya Pamela bambote ebele le bana ya zala fort et puis ala lisali kambango te aluka ba média o baza en face ou bien ba journaliste atiki na Congo abenga bango asolola à cœur ouvert procès ndenge nini likambo nini o baza nango besoin communauté eyeba asala ngo te en cachette non na osenga penza ye moko aluka chaîne ya moni aleka alobake na komi sur place toza boye ekokende bien bozomona makambo oyo tala kaka soki ata lelo yo koti yango boye eza mpona média yebisa ye anéglige média te voilà tosololi papa journée malamu merci. Bonjour maman la danoise. Nous avons très bien audio na yo. Na matam makambo etali crime. Bon, en réalité, tango to kende ki na la morgue. Tango monsieur Oku, le frère de Pamela, a moni corps. Subitement, tango moni kaka misapi ya makolo. Il s'est rendu compte que oui, il a confirmé directement, sans hésitation. Et Oyo Ndekonangai, c'est ma sœur. Abandi Koloba, alobi, en pleurant. Ces paroles étaient accompagnées à Zali Kolela. Lekinaye, Nandenge Akufili. Bon, maman danoise, nous devons savoir que Oya Koufi, Azali camerounaise, Azali congolaise. Et ça passe même quand on parle de la justice. Donc, tous en Afrique. Tant que bimi na morgue, donc na chambre à morgue, on est parti à côté. Moi, j'ai pris la parole devant la présence de M. Oku, la présence la dame, la conseillère, la première conseillère, devant le représentant du bureau de liaison de l'ambassade Oyazalaka Aona Douala, ainsi que d'autres compatriotes Oyazalaki Wana. J'ai posé ma question ou ma préoccupation dans le Cambo. Est-ce que Bakoyiko Sala, ma Cambo empreinte pour être plus proche de ma Cambo Oyo? Réponse malamonko ya monsieur Oku. Sinon, bakokende kosala makambo nyonso na poto na Belgique. Là-bas, ils ont beaucoup plus
des appareils, ils ont plus, la science est plus développée que Panabiso Awa. Ah, comme j'ai compris que corps ils ont kende na Belgique, je me suis tué. Je suis resté tranquille. On est quitté maintenant de la morgue. Tozongi na la police judiciaire au police judiciaire à la PJ. Et comme il y avait déjà un avocat, Oibazouaki, qui était orienté, soi-disant peut-être un membre de la famille, il y avait peut-être un avocat, et Boye avocat, avocat, Balinga Makambambongo, Bafongoli dossier, avocat pas Azalaki na PJ, mais Azalaki na mort qui termine na PJ, Azalaki. Basalaki PV, Bayoki, Bamoni PV, Nakuna, et Sile, ça a pris même beaucoup de temps. Ndeto bimi na katia. Nini wana, balobi ketino, basai ya rapport nyonso, bako saisir justice. Ya Cameroun, pour que justice ya Cameroun à saisir l'État belge, ou bien à saisir, c'est-à-dire, pardon, l'Interpol, pour que va saisir mwana mobale wana. À ma connaissance, Yakoyoka, mwana mobale wana, il est encore libre. Parce que je crois, nana na koma naebi na poto par rapport à niveau à la loi. Je ne crois pas s'il n'y a pas de preuves. Culpabiliser monsieur Wilfred, ça sera difficile. Je crois que l'avocat allait contempler n'a pas de document et je crois que contempler n'a pas d'écriture. Ça veut dire le papier et non les paroles verbales. Donc voilà un peu ces choses-là. Ndenge makambo et allait contempler. Maintenant, dans les bandanas, maître, c'est-à-dire avocat, je peux ça conseiller que pour ma cambo et qu'un de moi, noki. Malamu famille atia moi, ba moyen, basala, test ADN. Ce que j'ai oublié de parler, les basala autopsie, non, c'est un test de ADN. Bon, pour que l'État congolais et l'État camerounais azalaki effectivement ils en autres nabango et pour que à libérer nous autres ndenge et sengele. Ça c'est les paroles qui sortaient dans la bouche il y a avocat yé bango de basala loi bango ba makamulenge et tambolaka. C'est lui qui donne conseil à monsieur Oku que pour makambo que rapide il faut que famille aille na kocha moi bambongo Angers. Mais docteur Owa Munaki ou équipe ya docteur ou soit médecin Munaki Awa bazali ko senga mbongo mingi selon le représentant de l'ambassade de Ngaloba qui bazali ko senga mbongo ezali kumoko très élevé. Donc c'est ça qui est le problème. Kuna na hôpital na la morgue baloba ko corps et kokende poto ba osala makambo nyonso kuna. Mais maintenant, awa na nini na commissariat devant l'avocat, ils disent que pour que il faut passer d'abord test de ADN pour que l'État camerounais a libéré le corps. Ceux qui passent test de ADN, c'est difficile de libérer le corps. Je ne suis pas, moi je suis qu'un simple citoyen, comme il faut que vous, un simple citoyen, un corps diplomatique, je ne suis pas aussi un agent de l'État, je ne suis pas aussi membre de la famille. Il y a Pamela, je ne suis qu'un simple compatriote. Donc, j'ai mes limites. Alors, j'ai posé encore la question entre Bishop et Bishop, le fait que le grand frère, Oku, il a reconnu que Oyazali Sernaye, est-ce que ça suffit, cette preuve-là, non, au niveau de la Belgique ou au niveau de l'avocat? Pour que va permettre balongo l'accord où ils allaient avoir en Belgique, est-ce que rien que avec la confirmation de la épreuve verbale ou écoquille. Donc, vraiment, sans vous mentir, danoise,
je suis aussi moi limité. Nakopesa ba information o ngana zanango, je ne peux pas vous donner des informations o ngana zanango ou bien fabriquer ba information na pesa bino. Non, je vous donne ce qui s'est passé hier le 12 2024 entre la morgue et la police judiciaire de Douala, Cameroun. Le 17 voilà et un peu. 18. Makambo etali que l'État camerounais a tcha maboko pour passer là bas test ADN ou c'est quoi vraiment dans une information là té réalité sur la kamambo baka bazo que makambo ndengeni mais comme makambo comme moi likolo peut-être entre les deux États quoi que yoga na bango je ne sais pas moi entre les deux États quoi que yoga na bango l'idée au PC il y a grand frère il y a Pamela c'est-à-dire monsieur Oko Azala en contact dans les médias. Moi, à sa place, Alianga Ben, c'est même un journaliste ou quoi, n'importe qui. Tant que vous avez mort, on a tellement quelque part pour confirmer. Voilà. Que ça allait l'équinailler. Mais d'un côté aussi, il y a qui m'a nyungu, na simake, yepe, alingo na makambango, balingite, batuba yeba, ebele, ba yeba, que peut-être, Azali Awa ou na Cameroun, pour que Ami a subi le même sort que Oyo, Pamela Oyo a subi. D'un côté, selon les informations, que va divulguer des informations que Azana Katia Cameroun, ou bien Katia Douala, ou bien Katia Morke, pour Ayako Tala, effectivement, si c'est Moutou Oya, là, les Kuna, Ezali Lekinaye, ou bien Ezali Congolais, Kobanga, Péré. Voilà un peu. Donc, on ne peut pas commencer à diffuser des informations comme ça. Là. Le preuve que j'étais informé depuis samedi de la semaine passée que M. Oku, le frère de Pamela, a yaki depuis vendredi. Alors, c'est préparé pour un Douala. Mais je ne pouvais pas informer une personne de plus avant l'information. Voilà un peu la chose. Une fois de plus, merci pour votre bonne compréhension. Et ça m'a congolais. Ah, voilà, papa, en tout cas, na landio. Oh, ngam problème. Merci. Voilà, bande konangai, to sukawana, parce que nazo kende nanga. J'espère que vous comprendrez. Ndengeni ezali. Binomo bocha ba commentaire. Nazale bela o lobate. Na yeko pesa bino ka suite. Ndekona mobali azakuna me azo banga. Azana ko banga ezamboka mupaya. Ayebite, andimaki pete ka kokende. Ba mimi à pied levé parce que la mort de sa sœur. Tam soupe première fois na vie na e a voyager bino mo boye biso na ba Kongwana voyage za nango moi compliqué to zana biso ka mingi na kati ya Congo et puis voilà et puis quoi encore on peut ajouter que ko azobanga mais yekutu azana ville wana te azana ville mususu eza caché place azo vanda azo ya kaka balingi pena ko loba place azalité mais pona nga azobanga na e eloko ya ezate. Parce que même les Camerounais sont contentés du fait que ndenge ba bomi ndeko na bango. Donc moutako boma ya kozala na été. Il fallait qu'à collaborer bien na média ndenge papa lobi jour azaki na morgue ba média ba ye ba filmer corté mais ba filmer yemoko azope ses explications eza boye dossier komi boye donc mais ba lali si makambo. Donc tant bo lali si awa pe batu ba lali na bango na ba cousine na ya bandoki o baza na Belgique bazo sambela makambo la pongi bango pe bazo lalisa makambo donc bande konanga makambo Pamela eza na pongi mobali wana banda boma Pamela lelo to sali ko komi 2 mois alia Kamela kala mukaka na ye akenda ka ba interpeller ba poser ba question bazo parce que na nous Cameroun azo zwaka décision te Camerounais peneti azo linga neti a s'occuper à manipuler Congolais comme si les Camerounais les kaka bongo tozo comprendre te boyo kaka pa ba pesi bango bongo korike ki sasa bakundi makampe ke kandengwana donc mutona mobali on appelle afandi na ye encore ba Congolais to tiki ka nyonso na maboko nzambe eza bongo te il faut pona za assassin ndenga bomi Pamela akobandaka ko bomaka bato assassin place na ye za kana prison Congolais assassin place na ils habitaient que botiki na maboko nzambe yo mona maboko angu kama kama yo na tiki na maboko mona maboko nzambe za randeni toi tu as vu ça est-ce que Dieu a na maboko
ou bien yazane aza spirituel. En tout cas bandeko na tiki bino bo like bo partager toko ya ko sala ba analyse ba vidéo ba ya sikape procédure ezali nazana ngo ko bo banga te bino ka bo like bo partager pona ba oyo balingi pina ba yoka suite ya kitoko et ozala bien na suka wana silote na ona koka ko tiela bino na YouTube te po na tika kana 5 minutes na libanda YouTube ezara tamulai bye bisous.